il fallait na ndaku na la bana mais mon la bana esate tout ça na bima na bala na teka ne fiske mai ata ya demi kuna bima na bana tama tembele ba kwa mwa ya rolia donc c'était bonne fête na nini tilo maboma mboka diloko tozoteka ko ese to kokosomela mabana soko tali soko biso ba papa soko mama abimite biso tokolia te tokane na bandako jamais de biso ba mama tokoki ko vivre tozanga ne la mère kolanda lelo le oui tala bilo tozoteka po koleta bana donc en tout cas penza monsieur Félix de missionner na yo saka nyaso oyo mutaka débat eza Chilombo parce que Chilombo saka yo kama nyoka ba yebi saka ye mbete nyatanga na pasi oyo biso tomona te ngai nazana susi bandeko Chilombo oyo andimaki bokonzi ya moyibi na volonté na ye na nzala oza na mboka oyo Félix abakisi nzala ezalaki nango ebele abakisi lisusu nzala ayokosa peut-être le congolais lelo eza lisusu na peuple ye oyo akoki kokosaka lokola bana na ye ya moti biso toza bana na ye te bazoloba na basango lobi tozalaki bakeki epesa elongo toreklame élection na ntango ya kabila tozoloba mpo na élection lelo basango barapele biso mpo na élection bamemi ngambu nayokana swatisa paster babengaka paster mukuna azoloba élection ekozalaki na 2023 parce que un paster osambaka molongo ya kulunu azokoka te tosenga na ndeko koyoka soni te démissionne na yo bano bandaki 100 jours okei na consultation okei na union sanité ozokoka kaka te